Belle-Vie Kandi, il y a le solo à la télé. Est-ce que vous pouvez ma Belle-Vie Kandi, vous avez beau la maternité à YouTube, à Boti Yango, puis après Simbongo, il y a 10 films. Après Simbongo, il y a 10 films. Oui. Je confirme. Oh, mettez fait ça radio, tu es ça dans votre famille, votre na oloba. Makasi. Mais na kamwe moi la monsieur Aisha Okoko, oh, ya so okota makambo eza terrain na été. Akoti maman. Akota ki makambo eza terrain na été. Aisha Okoko lobi pe yende asala so bia ya royate. Po biso ba pitbull mbwa mabela race américaine na zao. Na ko lia ye na kingakati. Azapele ka. Tani vo kanda. Na ba hotel la saleté na kapela tendresse wa liboma na fio na liboma na. O baleki nga bakangaki kuna na matanga data force ba beta akebenga mobile na za musuni lokwa musuli ya bata. Yo a moi ça makasi. Obangi Samiga, obangi Pamela, obangi ma chérie, nga moko kutu pitbull nazalaki te boso nazalaki. Po ngaso nazalaki obligé obligatoire. Faites ça ni moi likamwa bien. Le meilleur. Siko yo ba capacité na yo chikitaka mutu ba komba père a commission na ina ebike yo kenda ina donc zo ba peso mo minerval o komika libanda ina so outi na citas a douceur maman à côté commerce maman de l'école à kati Rwakadingi azangambu ake kosomba bilamba biloko na mike ala takala lokoya ba majorité à Coca-Cola ya kala ake somba ne bilamba na gâteau louvo siko talanga mutu abongo majorité na bandeko nango bazaye kuna na tala ba vidéo vraiment fait et les gars kitoko propine vraiment la lula qui au makasi surtout jour à civil au mais pendant bien makasi et c'est pelissé nga makasi c'est ngo mona ndeko na Davina azambua to azamuto oui ba benge mbwa te tendresse ndazambua Miss Lolo mbwa Zuma mbwa ya mato epola tana ba mbwa ba pitbull te ba race congolaise en plus Babilo, ce sont des bâtards rouges, des bâtards. La préférée qu'à la Belle-Vie nanga. Pardon. Le numéro à la ganémique. Ah, ça l'a quitté ma salarango. Ça l'a des opérations, ça l'a canna, ici la fille est beau. Yango moni abonga comme abongo. Yé na kalaza so aye tourna, je vois que les vunga. Yé za muta kufilika vunga, kolenga. On est un moyen bébé ce qu'on va quitter la dimission de la maille. Si là. Bon, ils allaient y aller, na été so y aller ba longo la epo y aller ko gange la gangele pa pamba respect na ezalate mu kolonde ngwana azape responsable na famille na e mais bazo ka na valeur te ko ganga ganga essaye yo oyi mo yikanda loba ba choru y aller ninga tika bango sakaka e bakala poussière etale kuna si tout ça va là, on a bengo zoba ko ata certificat école primaire à ça mais il se permet à bengo zoba. Baza ko? Oui bango. Mutu nga tamba ça diplôme d'état ça ngote. Hier ko ça est-ce que mutu atangi pe na ina so ko ba zez esquisse. Zez esquisse. Je m'esquisse. Et ça rapport ni. Si la ndaza bongo. Avant bien moi ko ça commentaire ba robe ba tambilamba ba olata. Si la fois on est célibataire, à comment marier. Vous comprenez? Dans le but Denis Pilchard, nani marocain, on a beaucoup de loroté à ça, ce qui n'a nani marocain, ben qui est Denis Pilchard, ce qui Pilcher. Débit à grave. Ça doit être souffre maman millionnaire. Faut banga monter na compte bancaire ici. Il faut tourner, il faut aussi senga. Quand il se photo yo, boye. Bon, on dirait, et là, ils ont comme on dit, tu vas faire par. Faire par cas. Si la non des hommes peureuse, si la soie n'a pas maladif. Maladif. À soin aswana de na nani la sanga muto si la soigner na ito si la beti mbate destiné le table na muto asona tendeni na ba assurance ka table te aelo te wana za soni te ma ke Davina boma ki abeti toro atie malando na YouTube koto beti abeti 600 beti bika par rapport à par rapport mais ce ko ba otala boy fritz moins muteke pendane ngazana si la penda collègue na ngai bando yo yeba ye. Est-ce que yo mona si la peine à former phrase en français bandé début à la fin et ça l'a raté phrase moko exact ça tu sais que
ngala bangi Aïcha Okoko po Aïcha Okoko tirer Belvi na TV. Aïcha, tu es ma collègue. To repota na poto poto. Soki yo kenda ifasik ngana kenda relation internationale na campus. Donc muto bango balé lo tu lo bete pas mon pende na ngamoko eza nzoto no mubi. Yaki fioto koto yo na Bordeaux théâtre trouble bongo ya nini bana mboka mabanga tilelo te kuna na SBT yo ka ngote oh na mapo ta yo la ba te ba buaka ka mabanga tilelo kanda Tendresse yo ofinga Davina Kazambua bimisela ngaleki na yo azo vivre vie koleka vie ya Davina na famille yake no musika te na famille na yo bon obota moi c'est bana bakaukela na libumu wa moi so nzamba yebite bona ça landu toro oye do kiti si to pesi ba rolo eza kutu ya yo te mais to bomi yo kaka to silat to pete ke loko mo ayena malandu to beti assumer tu dois assumer il ne faut assumer oui il faut assumer. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Chers internautes de partout, vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous nous suivez à Kinshasa, au Congo, Brazzaville ainsi que partout dans le monde. Je vous prie d'agréer l'expression de ma gratitude pour vous remercier infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez jusqu'à ces jours. Surtout, bonjour, bonsoir à vous tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes tombés sur cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain, à la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est d'aimer, commenter, partager nos vidéos dans toutes les frontières du monde entier. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie surtout, qui nous prête la bonne santé. Un grand merci à Jemima Ibele, les gros bébés de la presse. Un grand merci infiniment aussi à Exode Mickey derrière la caméra. Et comme vous savez toujours, on a toujours ce grand plaisir de bien pouvoir se présenter auprès de vous pour vous informer par la plus belle des manières d'aller collecter les différentes informations pour vous informer si Jemima Ibele Télévision. Merci infiniment de savoir que je suis avec Plasma, à Pitbull, avec elle bien sûr on aura l'opportunité de parler sur les actualités de Zanaye. Moi c'est à Pembe, moi c'est à Mbéji. Plasma Pitbull. Déjà, ça bien? Bonjour, bonjour à Baïno sur Talabiso. Na bato bayara au finga, na bato bayara au tala commentaire batika ba cœur. Je vous aime beaucoup, je vous porte à cœur. Bonjour à ma maman chérie, hein, maman Edith Nyande depuis Hollande, ma mère adoptive. Je t'aime beaucoup, je t'aime gros comme ça. Bonjour à ya Mami Tadina de mon cœur. Otali moi Sokumi Sinzambe, moi c'est Elongi Boule. Elongi Bongana Matama Ngamoni Mema. Bonjour à la patronne, la boss de boss, Belvi Kondi, la patronne, l'homme et la femme de assumer. Tout autre côté, la sœur Marie-Hélène. Bonjour à Baïnion, sa famille Bota Mobimaya monde entier. À ma grande sœur chérie aussi, Bibi Cheyesanga. Moi, na Moulouba, Moukwa Kalonji, Mbinga, Mbiji. Bazu wapi depuis London. Ma gros bisou à toi, ma grande sœur. Et longo na ba nièce, na ba neveu, na nga kitoko o bote langa. Et ça rend bien ma casse. Ma question est là, ma réponse est là. On est là. Famille Libota toujours. Belle vie Kandi ou rien. Titengesana ya. Titengesana au féminin. So boy. Binomo bomona ki asime beti malandu toro oye do kiti si to pesi ba rolo eza kutu ya yote mais to bomi yo kaka
Si là, tu pètes que le roman est mal, nous te bêtiez assumer. Tu dois assumer. Il ne faut assumer. Oui, il faut assumer. Donc, on a soumis on a vu au pays à monnaie de singe. Tu dois assumer. Ma ramené sur les comme là écriture ma théâtre désordre ma kelele et que zongi jouer à l'kolomaka ozoko kamaka mupete. Na songa. Belvi Kandi, il y a le solo là te. Na bien on te expliquer. SB pour bota ma Belvi Kandi muta bota mon maternité ya YouTube. A boti yango pe apesi mbongo ya 10 films. Apesi mbongo ya 10 films. Oui. Yo confirme moi. Oh, mettez fait ça radio te to ça na bon mon ngate famille bota bon mon ngate na oloba. Ah. Oui. Yeba maramwana te. C'est vrai pas ton manka qui ouais. Makasi. Mais na kamwe mwana mwasi Aisha Okoko oyo aso okota makambo eza ya terrain na yete. Akoti mamuna. Akota ki makambo oyo eza ya terrain na yete. Aisha Okoko alobi pe yende asala so abia ya royate. Po biso ba pitbull mbwa mabela race américaine na zao. Na ko lie na kingakati. Azapele ka. Tani vo kanda. Ulina kingakati. Na lie na zamba kingakati ngoma na mele on a libumu nanga. Pona pe kanda kota lela. Kingakati salini. Ça reste à vérifier. Et quand il y a une photo na ex première dame na biso maman Olive que je salue au la linga rappel mingi. Il y a quand il y a une photo na maman Olive ne so so aye retirer Belvin na TV banga icho ko se le retour li papa tu sais que dans pouvoir. Ça bo pese no ka. Moi donc c'est mec de maman Denise Azawana. C'est mec. Dans c'est le Rosati. C'est ma belle sœur, je l'aime bien. Maman Denise Nyakeo. Moi je suis abandonné mon bal na l'autre côté moi mon bal à président bon voilà mon belle lelo sko maman Denise lelo oyo ya na biso Fati Beton président ya na bino nga siko na yo banga Aisha Okoko lelo na 1977 nga na banga Aisha Okoko po Aisha Okoko o tirer Belvi na TV Aisha tu es ma collègue to repota na poto soki yo kenda ifasik nga na kenda relation internationale na campus donc muto bango balelo tu lo bete pas mon pende na nga moko eza nzoto no mobile. Si la non des hommes peureuse, si la soit nappe, non maladif, maladif, à soit nappe, à soit de nani, la sanga muto si la soigne na aussi la bête mbaté destiné le table. Mais muto a son attendé na assurance kata. Te aelo te waneza soni te ma ke davina boma ki abeti toro. Atie malando na YouTube koto Belvi abeti 600 beti koto davina aeli livré parcellaire aye sous na ba facture ya régie des eaux na SNEL ya za le logo tata terrain na kinko les tata na ngamanzo et ate dans terrain et ate ya on il faut respecter à Belvi respecter moi so ebi prix ya ciment ayebi prix ya moellon ayebi prix ya caillasse ayebi prix ya ciment blanc ayebi prix ya carreau différent carreau ndeza muselu bobenga soki faïence boy donc Belvi a construit zaka donc si la fa respecter Belvi pour Belvi makambo Belvi za nango ya nango te na ministre na onga na yebi ya 5 o ba otonga appartement moko de ceci mwana bakomini na mwana te un super ya lingane matala na te yo sa mta famille ko na question na te ke za wapi te la bongo. Mais au dernier jour, on va comprendre qui était Belvi. Belvi a bateau, a Moïse, a bête Nzambatinde, a bête Nzete na théâtre. Allons la théâtre na ghetto, allons la théâtre na Mileli, allons la bata théâtre soit Farobouaka. Yaki ngani na no Grenoble. Yaki fioto koto yo na Bordeaux. Théâtre trouble bongo ya nini. Bana boka mabanga tilelo. Te. Kuna na SBT yo ka ngote. Oh. Na me bota lola ba te ba buaka kama banga tilelo. Ma chérie, mabanga. Nzala, faut ba buaka. Comment le goya? Il faut ba buaka. Taka muto tourner un film mais on soit tourner kaka histoire moko après 3 mois de ba tourner mususu. Mbongo ezate. So on moni assumer eza film o ba tourner na mois de juin. Ba tourner na mois de juin et rekota na mois d'août. Pour na ça que à parce que na juin on est côté combien de films? Pour to côté ça 8 films par mois. Na Belvi TV to ça 4 films par mois. Na Candy Star to ça 4 films 8 films parce que mon temps tourner il faut te méfier hein. Méfie-toi de Belvi. Mutambongo aka camarade ya mutapa pambati. Mutambongo aka muninga mutunyo sote. Tozanga ki opé moi trop, ma boga de en tout cas.
Tozanga qui est trop pendant na websa yo. Yes solo Si actualité là tout ça mais on posa. Yes solo. Tant que beli bano a toujours ko tirer Davina qui est bal ba que Davina singa pardon yo ko bana bango nini. Et bemba pardon. Et bemba pardon pena moni pardon akufa kutu ba mizima balinga bantana itoko mais pardon ba kunde bongo na zelo pamba. Et bemba pardon banda le outil lobby. Si la aza célibataire, Davina aza mariée, si la elle doit du respect. Oh. Hein? Elle doit respecter Davina. Davina c'est une femme de quelqu'un. Si la femme respecter Davina. Eh maman paye bana misatou donc il faut respecter. En tu débit grave. Toi tu es sous maman millionnaire. Faut banga muta na compte bancaire ici là. Il faut tourner, il faut senga kangisi photo yo boye. Mbongo kuna ba faire part on dirait et là ils ont comme on dit doit tu faire part essayer faire par cas ozomona Davina ko tikala ko senga mutu moko pardon te soki lelo si là et ça entre parenthèses kaka si là aya ko remercier et c'est dépanama namida baza batu oyo ba manka président Elombe respect na niveau moko ya salité. Vous comprenez? Pasteur de la foi a finga maka na ba communicateur assis là. Je peux citer Liboma, moi soit Liboma, moi na ba hôtel la salité na capella tendresse soit Liboma, na fiona Liboma na. O ba leki nga ba kanga ke kuna na matanga data force ba bete akebenga mobile na za musuni ko musuli ya bata. Yo a moi ça makasiti. Wa tendresse. Obangi Samigra, obangi Pamela, obangi ma chérie, ngamo kutu pitbull nazaki te boso nazalaki. Po ngaso nazaki obligé obligatoire. Faites ça ne moi likamwa bien. Bon mais la moi secret. Eh, likamwa na na secret na e. Likamwa bien. Tu rato sala na ne likamwa bien. Comme ba caméra c'est qu'elle peut de ngalinga bongo. Petit archive. Ngalinga caméra makasi. Ndanga gabiti. Tout ça ne moi lo moi bien parce que yé akana ka ba ta famille bota ba ye matanga d'être force au beta ba. Bana sko ba yeli ye mobimati na nzoto sans pitbull. Ah sans pitbull. Oye que ta ba formé ngabi ah. Maybe ça qui minoko ya c'est un yuma c'est un goto bobo moko boye soit pante. Yuma makasi yuma okib. Asa iloko te po ya banga makambo na mona sika bundaki makito alendaki. Ah comme douceur na kata batu ye wana akebenga mobali ne oh ba olinga basanga mabe baso mabe yo so déjà yo belela na TV lobi yonde yende butu mon frère bibende yende maître tendresse na kamesko maître tendresse akimi okima loka ba pratique raté yo kimo akadi pinaza ki wala mama na obi ke dipina yo pe singa kande o sa mutu mo pe se ba mo rote bien ah se retrouver ça dit bien nzoto na plaisir ma bagara ko sa ba jeter ko sa ba jeter wa mo amuluba sanga fona banga nga vous avez un plateau de Kambo. Eh, vous avez un plateau de Lengi, vous êtes au sécat. Il y a ce qu'il dit. Il y a un habit Davina qui a dit pardon. Et c'est dépendamment tout ça. A dédicace bango parce que bango ba finga papa o yabimisa ye na maternité à théâtre. So to yebi le loto yebi. So ki kanda za nango pour ma famille. Ezali kamba français. Ma français ndé. Oh, kasi ndenge Belgique on dit la patronne bagenda retourner ma famille. Ba président lo menenga memaka ba benga bango ba benga babi apona. Président lo mebe ke femme maeti. Ndé yo yebika par rapport à par rapport. Mais ce que ba yota la boy Fritz moins. Muteke penda ne ngazana si la penda collègue na ngai bando yo yeba ye. Est-ce que yo mona si la penda former phrase na français bande début à la fin. Ezala raté. Phrase moko. Exacté. Si j'ai base complément. Exacté. 3. Exacté. Et até donc président Lomba boye ko yoka. Ayoka ko yoka, aboye ki ko yoka soni, pe soni obi bi marqué à l'extérieur contre double. Ya memaye na Côte d'Ivoire, akene ko sala buzo ba kuna pokuna bango ba tourna ba sana ba nini obenga ngoni. Ezo mikoni. Nini ba texte ba tourna na ba texte, ba pese au texte au tangi et puis aux texte au tchempandi au jouer. C'est ba moni au mémoriser. Si, ce que moni ke kota na bungi mwa muke, ba che couper au tangi. Mais ce que yepende na ebite. Ce qu'on a ngolo bani. À commenter. Bon, il y a des gens peu en français à cause de la difficulté par exemple il y a loba boye, mais moi autant lecture tout ça dans la facilité. Papa muta ko saoté.
français nano mutu musoko zande na français parler makasi mais kotanga na kokoma ya est-ce que batie virgule est-ce que ya koyeba ke faut ko pema moi muke omeli moi so kiu na kingo ligo ah non virgule faut moi pause oh il faut que moi pause est-ce que ya koyeba valeur et accent grave voilà yesi là yango moni kanda aussi la zaka nango envers président Lombe atindaka ba ese ba finga président Lombe eza po amemaka ye na ma famille te ake ko tourner dans ma famille te mais ça faut na biso te lelo siko delta akisi delta azo reconnaître nani Davina poa mais soit déjà yo doyen na maboke ba reconnaître yo te Ozomona lobi bo mona Davina po Davina ne azawo amisala aza artiste complet aza na français aza na lingala aza na anglais na ebite soka bakisa pe espagnol na ebite soka bakisa pe moi ni moi langue mususu to découvrir on rapport to moni déjà na simé nga pas pour li anglais très bien ozo comprendre donc si la tika mutema mabeno envers président Elombe pour président Elombe akoi ko mema yo ko mema ça problème té mais problème ezaki ndeke OK no pesa les meilleurs on pesa nini par rapport à potentiel on avait bazaki na besoin ya le meilleur siko yo ba capacité na yo chikitaka mutu ba komba père commission na ina ebike yo kenda ina donc zo ba peso mo minerval o komika libanda ina so outi na citas a douceur maman à côté commerce maman de l'école à kati Rwakadingi azangambu ake kosomba bilamba biloko na mike ala takala lokola ba majorité à Coca-Cola ya kala ake somba ne bilamba na gâteau louvo siko talanga mutu abongo majorité ye akota tana ina te lobaka yebani na bato batanga na ina mais alo bateke ye na auditeur ba te mais soko lingi un jour torokende ce qui va permettre de se toroluka professeur moya ina torosala interview oromona ke azo reconnaître Belleville Kandi to moni pe photo ya maman na biso ya collation siko photo ya si la collation ya ina eza wapi o ya ke na ko tobolela art grammatique ezate donc na moment oyo internet ya ko sokola biso misu molili na sudaka na eza na musique eza na théâtre internet ya sokola biso mazaka mina capacité TV za radio comme film te ya komate te ya komate bona comment te bon ezala ya lule na yebite so ya lule balongola epo ya lule ko gangela gangele pa pamba respect na ezala te mukolo ndengo wana aza pe responsable na famille na ye mais bazwaka na valeur te ko ganga esa yo oyi moyi kanda loba ba choro ya lule ndinga tika bon se retrouver ndé nazo yeba te bon yo kasi te tata ko benga pe yo leki na famille au comité a relater histoire na monoko ya zokoma écriture ezate pour ko banga ka muto akomaka 8 films na moi pour ko banga e donc mutu nde yango zo après bokomi o bevi agumba mi mukongo pour ko komeleki mingi quand même côté wana ba comprendre que akomaka ba reconnaître ozomona ba ya ko se contredire bango moko na TV si la azana communicateur moko ya malonga te nyonso ba mbwa ya mato epola eloko malonga na kati ezate kaboche vide nyonso wana bazaka eloko ni ya malonga eza kati wana mutu asa ya penda sala analyse za kofinga alakisa bandenga na tosalaka penda osala analyse bolakisi ba valeur ya Belleville osala analyse ya film ko banda na premier épisode ti soki na 12 bazate bango ezaka bakala poussière et kuna surtout ça bana mususu o mona muto bengo zoba ko ata certificat école primaire azana ngote mais il se permet au bengo zoba baza ko oui bango muto loka tamba ça diplôme d'état za ngote hier ko ça est-ce que muto atangi pe na ina ya soir o ba zez esquisse je m'excuse et ça rapport ni voilà sexuel. Et voilà. Dans le niveau bateau si la tchak ba rololele ba lobele nini. Aujourd'hui et c'est malgré poto na yi. Bougnou le mort dans un épisode elle est faite c'est ma pour faire des enfants et faire la cuisine. Donc vina non façon na ndenge mo conduire vina ye na lolenge azali parce que ça la capacité mentale azala ngote. On a muto ana poto mais s'intégrer. À s'intégrer parce que muto ensuite à s'intégrer à robano vanda tongo ti muto na live te pendant lukambo. Oui, YouTube est foutaka. Oui, TikTok est foutaka. Mais il y a un temps pour tout. Tant que vous avez mboka batu, faut y aller au nini yoke sakuna. YouTube gâté. Alors il a musala non. Allez, asala wa. Oso mona sala ta vidéo na ya ta lati tenina musala.
Ndé tout le monde a bandé sur la porte, sur la réseaux sociaux, la communauté, à cette vidéo, je suis au boulot, exact. Mi na route sur les fantômes. Fantôme de. Yécoute, il est là au lobelé pour à ça, mon tomo va mon nana mon tout est dans mon kid. À part ba miranda ou nende mon nakaye. Yo mon nada emid. Ba tout ba na porte na ba mon a été. Là ba mon a été. Abanga mo ba guerre ba pique to. Asa rotengama. Asa mabe ko na niveau ndenge ko fingela bato. Ako mona na bato te tema qu'elle est trop moche. Moche te na ezo senga te pour courant ville à Paris mon bureau kende so ya mimi libana. Donc to ma bima mimi ya rozipa. Azipi ki tambala. Ville à Paris mon bima courir OK. Pendant 30 minutes. Mukola bima na moy. Donc asa fantôme. Merci to les gars. To les gars la biso. Bon, assumer les guindés ni banda banquette bien que tu manques assumer bandelti souka en tout cas un mot sur le commenter par rapport à un film. Non, film bandé c'est ezaki wow. Film ezaki wow, biso ba film c'est silaka, ozoma ke moto nyonso assumer makambu na ye. A se retrouver ozoma pe ke via oyo papa sœur souka ki na ndenga soukelaki po o rejeter bana, o boaki bana, o boyi mwasi, o boyi na bana. Mais tout le monde qui va au camarade au benga au sala nzonzi OK no sala nzonzi boke sala nzonzi et pas ah non belle vie non ba finga kona tina belle vie ça mayele mo mwana mwasi wana ouais ngape na zo épargne nga na zo épargne nga surtout et pas Aziza Aziza faut ça na confiance azanga confiance na kati ya couple na ye. Tant que moi si moi baye ko se présenter que oh yé aza na sema mobali na yo. Aza rival na yo. En plus c'était ko ça ko rival le wana te aza na semi soit déjà maintenant mobali na petit bona bona. Moi si ya mayele. En tout cas epesinga e baksenga sagesse makasi na eloko wana ngala ko tika libala na ngate pona mbanda. Côté bokutanele côté zeme côté linde côté bandozela mobali wana. Pe na otindi ko na ko tika tina coin. Boyoka na mobali ndebo tshela ki zemi ngala ko tika mariage na ngate. Otiki mariage ne et puis obimi vanda se calmer non à que ce soit vu camarade ami intime mobali ba koma lokwa bandeko ba koli ensemble au commissaire makangu no. Mutu oyo akoko sombela ta mwana lipa te ye mo de bien na vie. Donc ngapa na zo pe par nanga patience ezelo mo malamu na vie ya mo. Surtout la vie des couples to na kati ya communauté, il faut en avoir patience. C'est vrai. Oui, il faut en avoir patience. Donc vraiment, film wana na ba déjà que belle vie qu'on dit bravo maman. Non. Ba écriture à boé. Pour moi nango kaka na belle vie TV na Candy Star. OK. Donc moyo muto sabona na onte okweli ba ko okuta na kati ya vidéo oyo. S'abonner vraiment massivement kuna pour te nanger derrière toi qui na 300 combien 300 000 hein 300 000 abonnés tous qui déjà caractère to comme na 300 000 donc décembre to fêter 2025 derrière to comme na 300 000 abonnés et ça biso bien tout le monde qui a musala mère et tambola kitoko makasi. Voilà, sœur Marie Hélène déjà premier épisode qui déjà lancé lobby kolobani le batota là pour toujours promouvoir film. Le premier épisode des Agui Lobby, je crois. Oui, 38 cas déjà, et ça évolue. 17 heures. Voilà, ça bilok amike ya biso le belasuma baba vite. Pour ça la concurrente. Toi la concurrente donc bato ba die me la belle vie ba die me la pour na soni. Donc ma sœur Marie Hélène les awana déjà na monde on des films mo pe ya ba émotion makasi, les films mo pe tristesse et osana na kati. Parce que tout le monde turbo a bête la biso la patronne le roi Bomaï. Comme vimbissé l'ongozo ça est donc total sous deuxième épisode lelo après to joie to sangisa premier épisode na deuxième épisode to po siko to comprendre non vraiment makambo vraiment bien té. To comprendre. To ça ba téléspectateur peu aussi ça peut couiller à film té. To qui n'attend na 3 épisodes après to yeba ndeni to ya na moi analyse c'est nga moi bon parce que premier épisode ça intrigue. Deuxième, troisième déjà et continue sur la carte ya masolo. Ozo comprendre donc si ce film maintenant goûter ngalo na lo ba bilo ka famille bota maximum de partage. Bon partager, bon la film aussi ici côté la film au j'aime na yo et puis au tiki commentaire na yo et ça la ka bien yango de pesa ka crédibilité na vidéo na YouTube. Ata ba signaler
ceux qui j'aime ezali ba cœur ezali et ça la kitoko makasi. Voilà, merci beaucoup. Consommer film et moyen d'habitude reporter main forte na belle vie en voilà, mesdames et messieurs, en tout cas avec vous on est avec Pitbull, c'est pour nous un grand plaisir. Ça fait vraiment un bail, un bon moment qu'on n'est plus avec elle. En tout cas, elle nous a rendu vraiment visite, surtout elle a accepté notre invitation et bien pouvoir partager des bons moments avec vous, mesdames et messieurs. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à Jonathan Ngoma Grand Lion, un clin d'œil spécial à Paris Sepakalingomba depuis Luanda, un clin d'œil spécial aussi à toi mon ami Tiga Taïga Manega, un clin d'œil spécial également à la maman chérie, moi en tout cas on est... La maman chérie à moi aussi, et la maman. Vrai chérie. Voilà, Pitbull, avec vous, on va quand même commenter un tout petit peu par rapport à la fête de sa copine, pardon. Moni fête bandeti souka. On remarqué à ma bête à malamou na kata fête. Fête il y a tant de bengengo fête c'est sika esengo sika babala nimi balende konanga mwasi nzamba pambole enfin aju lokola sapatu na ye asbali mobala na mobali na ye ezaki esengo makasi komona popine abali aju mobali na ye ya malonga mobali semeki na biso mbinga semeki na biso biceps pour vendre na kata chemise et ça qui kitoko makasi ça en tout cas ezaki lengi malgré tout nazwaki pena ta ya ko se rendre tes mains na mona ki na bilili na bandeko nango bazaye kuna na tala ba vidéo vraiment fait et les cas kitoko popine vraiment la lula ki o makasi surtout jour à civil. Mais on a bien makasi et c'est pas makasi c'est voilà, merci. En fait, c'est plus que makasi. Alors, est-ce que en fait, on retrouver des divergences ou bien peut-être un solara bien un exode, mais en fait, tu peux te vendre des un exemple. Ça peut arriver. Bon, ça peut arriver. Ceux qui ont numéro d'invitation, ils sont là. Donc, continuez toujours. Yoga na Pôle Nord, na Pekoto, na Caroline du Nord. Mon temps ok, ngaki wana pona na lobela mamususu. Namoni bandeko na biso babakouk ko déclarer que papa le maro vendre jamais mais ça mona Davina. Dans nos émissions que ce sont des citoches. Yo reste que ba baza bato. Davina azamboa to azamoto. Oui ba bengi mboa. Te Tendresse ndazamboa. Miss Lolomboa. Zuma mboa ya mato epola. Dans la Pitbull, race congolaise, en plus, ce sont des bâtards rouges, des bâtards, des ramassis. Non, c'est la race américaine. La race mon bangote. Il faut un avion. Moutaka sombinga penza a fouti mbongo na ye pona koma na kisasa. Nasa mbwa mbwa ya niveau mona bangote. Mbwa lo wata nasa ko mbwa ni de race mona ngata. Ya mbwa ya Congo pena mona pola matoyo na so banzimba olande na nzala. A beta mataka be yaso sokasu. Ye. Mutu lo wata Tendresse azanga soni, moi ça salité. Moi ça salité donc moi si moi so mérite aza moi a mérité azo mérité ba lapider na mabanga. Wa ça na kufa. Impudique moko boye. Donc mutu moko boye puisse lele. Alors obenga Davina. Alele. Na famille na ona kene musika te po nga soki na bandi bordure na wa kanda. Tendresse yo ofinga Davina ke azambua. Bimisela nga leki na yo o azo vivre vie koleka vie ya Davina. Na famille kene musika te na famille na yo. Po obota moi c'est bana bakawukela na libumu. Wa moi so nzamba yebite. Bona sala. Ateka bana Pointe Noire. Soka zuka zeme o liquide amniotique kauki. Oh, wole lo nini wana? Zemeze loko esengo nkolo alinga pe ko batela o mwana bota na mukiba mona gloire na ye. Ya ye kauka deux fois so trois fois. Ale mutu abongo Davina me bakabazemi na boti bana na ye pe bana ba anglais. Oyo comparer ba na mwana na yo wana ya kizengi wana. Ozo diplôme d'état ya mbongo. Ma chérie, walo kuta makasi Obi baza batu moboya, ba défaut ebele za na nzoto asila. Oloba kangisa mbongo na bakuku ba mema na BBL so pe ko simba na yebite. Po azaka pe azaba. Nini oyo SS. Na SS. Sila. BBS ni bazana. Obi ke ba operango. Solo. Abonga po ba operango surtout nasko na futa mbongo na Irsil Pechanga Mobutu Black Line.
mikobi wetu mwasa mupende munene mutafutela ye mbongo po ekoma ekotungisa ye baopera yango baopera sila na mbongo ya Ursine baopera ekibeka wana po akoma biende azaki yo namoni na kala bado yebe te na kala zala bagangri na préféré kala belle vie nanga pardon le mimi alaga ne mix asala kite mazala rango basala nde opération basala kana Ursine afutela ye mbongo yango moni abonga koma bongo ye na kala za so aye tournage faut balukele vunga ye za muta kufilmika vunga kolenga on est mwana mboya ya bébé soko bakitise na binise na kata mai sila na constaté oh famille bota est-ce que na constaté comme tu as plateau c'est un grand travail na constaté sikoyo papa Elombe azali maître Elombe Sukari Davina azali Davina a pour l'artiste sikoyo so bavandi esika moko na fête sali nini efingi nani ebomi nani esali pe ni fait bazo tendance fête pe mena papa Elombe babia za dignité mérité nani azali sila de sikoyo yana tu nani azali dini ya ovanda na sila. Mais en tout cas, dans la nabia, on est battu nion so balobi makamboana na nini. Allez-y comprendre. Basa batmu basanga la bomu tout dans makolo. Comprendre ba basa esclave des réseaux sociaux. Ata mutabwa ki soy, ya e analyse. Pour fois zora mbongo, azolesa fa, tendresse. Azoboko la fa. Aboko le pa ba fa. Force ba blo olia. Allez, asombeli fa bilamba. Aboko subana ne ana mboko mobali ne batamba za mno musuni wana okoti na morambo akota te poani oh akota tamba bakota mibala bat oh bakoti sa kutu mobali papa na biso papa ya famille bota bakoti sa ye na buzoba oyo bongo mobali atandasi ngane loko te bakoti ta sa nani mboko si la kuta sa loko te bongo tandasi sa nani. Merci beaucoup, Petit Boule. Pessambote, ça la bonne bien. Papa Elombe Amérita qui confond le Samona Davina. Nasi la té. Na bamboa pe si la té. Pourquoi on a cité pour on va cette loté. Pe en plus yo tendresse na yo ki ozo le baké et la ma popine la tina coutumier za mabe yo ya yo ya coutumier za ya ndeni. Ya bise to ya bash. Ya zarane. Tioko kufa ata lungwila. Famille baleba sanga na baye bana le goût de ça. On a te o yebe za bongo kasi asa femme homme. Asa femme homme suko nana ko bala ya ko bala monzito ba ko bala ye. Bon azo de mo wana ndava na kati na ebongo. Akobima lelo te lobite po ya satana diable en personne. Ndongo za bongo voile meti baleki no ba bala na mona voile malonga te. Na mona nga voile malonga te na mona voile bibende. Baba mama yoto be bafuta na bangiringiri ya bandako mo entrer coucher comme ka so kotika na ndako na salon au moni maman chambre donc yaza muto ro bate po ngai na épargner abatu mususu mais so alekisi nde mabe to yeba ni matière kitoko to yeba ni matière kitoko popini bilamba na yala take zaki bien ata elamba na ya coutumier o atongaki ya bise azape muto atolo te sa muto mabele nikie esalaki bien ndenge esalaki mwa ba bombe awa et ça là qui est bien. Si quoi bino, bon na banino na maman bango. Là on to chité de comme na suka. To chité mololo ba nzambe. Na so za suka. Tendresse. Na biboyi. Au moins ici là. Jour avant bino ba mama bala oyo ba ta famille poto to ba ta groupe Simba ba obala. Pour si là to boaka libanda famille bote. To boaka libanda ya groupe Simba. Azalati na famille Simba azalati. Ba biti le loza. To revoka to longola yo mona ka tourna kuna. Ayati, ye mo sate. Wa jour ngana ya tourna cha groupe Simba. Si la nda za bongo. Ava bina mo ko sa commentaire ba roba ba tambilamba ba olata. Si la fois on célibataire a comme marié. Vous comprenez? To lobi Denis Pilchard te nani marocain wana ba ko lokote asasoki na nini na Marocain ba ki ne Denis Pilchard, ce qui Pilcher. Na que ça est Pilcharanil, pomme de terre. Avant moi on ça commenter à ma bala bat. Maman de fois le kasi ana bi ba la so Denis Pilchard te. Ba la bi mon bali ya congolais à Lulisila. Na ki mo bangene na 56 ans.
alati bag na musapi feti tingili na pullman nde boyo lo mama boyo sa commentaire mabala ba ko banda na mama oyi moni ya célibé lata SB makasi pon kuna ezaka ligablo ya koteka bana bana mais ya kobalisa te il faut quand même boza reconnaissant envers belle-fille koteka bango ateka bango yango moni linda boyaki na lobi ke pardon na lembi nzoto ngana yaki kosala théâtre na yaki teke nakoma biscuit na kata ligablo amu tala yo ndima nga te ndeti mwana na o amela ba comprimé choko wana alata buchu mwana aza ya pembe boya amela ba comprimé choko boye o marchandise asila mwana wakomeleza na michu so michu ya ndimi na ye aza neka biscuit bateka ye na ligablo linda bi te nga aza mwana mukie na yeki ne kosala théâtre na yeki te kotekaka nga ne bande na mona ko ndenge eza chance à vie bato baolinga nga nzoka eza nde bakopi ya yo moko mama sila oyokana na bato nga bapesi yo pourcentage yo oteki ngai nakei motalaka te seki na komiteka seki na miteka nga moko nakutalaka na bavandeur na baacheteur face à face oui aluli ngai soki na ndimi na ngai eza kope eza makambo eza yaki mwasi eza nzela tolekana boyoka po sous-traitance te ya sous-traitance esimba te mpo ye azolia nde mbongo ebele yo ozoutilize bana bato otya bango na batéâtre so moto apoto aluli ale yo ozwili deya mbongo na yo otindiki mwana o moto wana sepe nome nzoko yo so ozwaki deya mbongo donc sili ateki linda mingi linda bo na ye alingi na esu te aboma sumu amwana moke ifo abota fo abala aobatela mpe réputation na ye na avenir na ye. Merci beaucoup, voilà. Pitbull, en tout cas. Donc, avant, c'est que si là, il faut balle. Donc, quoi, 56 AP, est-ce que nous avons rejoint? Comment on est des 100 make-up? On est des 100 make-up. Dégâts matériels. C'est un moteur, mais. Je vous salue. J'aime beaucoup. De combien d'émissions à Souka? Famille Libota va continuer toujours à s'abonner massivement. Et maman Edith Nyande. Qui maman Brigitte Koufi de mon cœur, ma copine. Oumela papa Jaboud Maembo, na maman Anas. Je vous salue depuis Paris. Ba gros bisous na bino et le nabana. Couple moi, obi couple na ba oumela makasi. Ba bisanga ba petit biso to oumela na papa. To ça la carte téléphone moko. Téléphone moko. Ba ça la carte téléphone. Tika on ndako. Ba ngote ba ça la téléphone moko. Papa Jaboud na maman Anas parce que la carte téléphone moko libalo eumina makasi famille libota est sûr ba ene so bo commentaire botiki la nga ba commentaire na vidéo na lela bino fort bo umela bo continuer toujours ko tala kaka ba vidéo bo tala bo partager et ça biso bien makasi je vous aime beaucoup. Je dis aussi un grand coucou à Jemima Ibele et mes condoléances malgré moi mieux vaut tard que jamais. Mes condoléances na yo a perdu qui être cher na ye ya famille mes condoléances soient fortes bah gros bisous je t'aime bien ma sœur. Voilà mesdames et messieurs, en tout cas c'était pour nous un grand plaisir de partager ce beau plateau avec cette dame Pitbull Plasma. En tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous tous mesdames et messieurs de savoir que c'était un réel plaisir de partager de bons moments de la télévision ensemble, excellentes conditions télévisées à toutes et à tous. Merci à vous tous. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prend de vie, surtout qui nous préserve la bonne santé. Merci à Exode Mikeb derrière la caméra. Merci à Jemima Ibé, les gros bébés. Merci beaucoup à Jonathan Oma Grand Lion. Merci infiniment aussi à Lumia Niembo, en tout cas mon ami sur Facebook. Je vous aime énormément. Clin d'œil spécial à toi. Merci beaucoup aussi à mon vieux Arthur Playboy pape de la presse congolaise. Et merci infiniment à Paris Sepakali Ngomba. Merci beaucoup à Boutique d'Abima Yaya Ngoma avec JR Ngoma. Merci infiniment à vous tous chers amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement au même moment que vous suivez. Mais déjà commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir pour bien faire le travail comme il se doit. Prenez soin de vous mesdames et messieurs. Au revoir.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.